Non, ekosimba te, ekopermettre te. Parce que imika eza place moko eza non limité, eza mokie. Dadi azala aki mutu moko ya munene asali ebeli na monde ya art. Yango poto pesa ye ba honneur na ye ya suka. Poto komona ye susu te à part na ba œuvre na ye oya tiki nde tokomona ye. Kolela ye na imika te par rapport ya place. Donc yango wana vraiment pona papa Masumu de Brindé a raisonné non bien pour la place wana vraiment. A raisonné bien. A raisonné vraiment bien pour la place à imika po na yango toyoka na vraiment te. Ezaka ka ba famille ba perdre te. Ba perdre te ba uti ko bungisa ya mutuya ya bango tapis rouge dadi kitambala. Mbongo embriye bango te. Mbongo eza oyo tokuta ngo pe tokotika yango. Embriye bango te bazala na mawananu ya mutu oyo akufi aza mutu munene. Balinga bazana na bomoko bango na bango. Kobakisa mikolo na umbela na se yango na tuta tolote yango na sala fiere te na loboko na yango yango nyonso ekoki ae ae Onyo se bokio Ona nyoso oza kosalilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Mama Kolo Yesu Kolo Yabo Moinanga Nakumisio Mama Kolo Yesu Moingonanga ya motema Kolo Yabo Olopotanga mosika Mobali ya bakeke yaya Molingo na yo na motema na ngai Ekosila jamais tant que je vivrai Nakobanda koyebela yo Kokumisa yo Omoi na nga mobimba Na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oya kokaki kokufela ngai bonga na zuwa bobo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga bobo Yesu nayebeli yo Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Merci beaucoup Balanditu à Kovodor Kanito Lobara. Bon s'abonner na Kovodor, bonsoir Babiloko bien boyé. Merci beaucoup Nabarezi. Hein Barezi ata sola na ma be pour na pesa moi ça ndimangate. Pour ça na ndenge na merci beaucoup na die merci Ndombas. Ah merci beaucoup na Mombaya. Bon moi la alliance wana bala pe na ndenga solo za ndenga ba ventilité. Tara ba bala rabasi a poto. To lobani. Ya peko si bonjour. Ouais, bonjour Rémi. Kovodor. Ya peko si babi makambo za ko yinda. Babi makambo za ko yinda bino bobo yimika. Ya dada za kindumba te ya dada za kichelite. Papa Masumu alobi ekozala kaka na yimika. Non, ekosimba te o permettre te parce que imika eza place moko eza non limité. Eza mukie. Dadi azala aki mutu moko ya munene asali ebele na monde ya art. Yango poto pesa ye ba honneur na ye ya suka. Poto komona ye susute à part na ba œuvre ne o ya tikinde to komona ye. To koikolela ye na imikate par rapport ya place. Donc yango wana vraiment pour na papa Masumu de Brindé a raisonné non bien pour na place wana vraiment. A raisonné bien. A raisonné vraiment bien pour la place à imika po na yango to yoka na vraiment te. Ya solo na mumba tika ko mila masanga muningi za kamabe oyibe loko za na katite tango zwa likambo comme odie merci à l'équipe yo. Tout le banana ya pekos. Famille pe ya mowe kuna bitumba ko swala na bakolo pam. Pour il faut tout le ba vérité. Bakolo pam ba bi bazo pe pa toilette te bakolo pam ba lobi bazo bongisa te en tout cas des autres penez dans la famille. Par rapport ke bino pe ba commander bo moni ke mbongo ekota ki za ki belé 15 000 na 25 000 ezaki belé. Parce que moi li loba tangi ya pekos. Moi li loba ezaka ka ba famille ba perdre te. Ba perdre te ba uti ko bungisa ya mutuya ya bango tapis rouge dadi kitambala. Bazala toujours na souci ya mutu na bango oya kei mbongo embrier bango te. Mbongo eza oyo tokuta ngo pe tokotika yango embrier bango te bazala na mawananu ya mutu oyo akufi aza mutu munene balinga bazana na bomoko bango na bango po biso te bango nanu bazana na bomoko ke babi bino pe bomoko ezate po ali muninga akufi bozo tourner en désordre o ezola ça pena passe na moté maté par rapport au c'est les mamans bozaki na ye pena bozo mon non tozo tourner en désordre te liwa eriaka liwa suke ye mutakufi ya brusquement ya kateke mutalobinga na okufa lobi te liwa eza feti te liwa eriaka esenga mutu nyonso a préparer par rapport ya matanga morke bima pona nini po bomba ngo po mutu nyonso yeba komilengela parce que komilengela na biso eza na ba tournage to milengela pona kolela ndeko na biso na état moko ya malamu yango no peut-être omona ke toujours tourner eza te ke toujours tourner na des autres eza vraiment bon te ya pekos tozo kasiko babi bino na bino mo pe boyo kanizate tout le monde a regardé que ba réunion ça la marso muta kufi eta ke ba pekos ni boza est-ce que conseil ni bopé ça papa Masumu eta ke mutu boyo ki za maladie eta ke boyo ki ndeko mo za na ba problème pour wana ba réunion ça raté mais soki bino boyo ki muta kufi mo na bino na bobengani bokomo luka bota ba $10 mais bon ngo pe place kendaka et ba na répéter pour suka mama Olive lembe abisa kaka mais ba mbongo ba to batiaka ba comédie ba pesa ka ba mbongo ba to batindaka et mon na raté. Merci beaucoup en tout cas pour la question on a vraiment bien mutu baye bakaye na tango kaka ya liwate mutu ya azana passe pour le kakulandela ye soki déjà a NTPC bazalaka na erreur wana po baye baka ko bongisa parce que mutu azana maladie toza déjà na bo moko mutu azana maladie pour yeba kolandela ye même na tango ya passe ezaka tango liwa te potanga liwa mutu nyonso ayokaka mawata ennemi na yo na liwa na yo yo kaka mawa kufi mawe soko nango azwi wana so ennemi na yo aloba na eloko liboso mawe après azwi donc liwa mutu nyonso ayokela yango mawa mais maladi mutu aza na maladi tozalaka na suivi ya kolandela mutu ya aza na maladi ezaka te soka kufi tosanganaka tosalaka ba réunion non yango na osepela mingi na association ya bomoko vraiment baye na bango kala te mais
bomoko namoni baza vraiment à la page. On peut kokabole koti bato ebele bakomi koyaka na bomoko. Soki bato bazuya na bomoko tout d'abord bayoka nanu kombo. Kombo ngo eza na bomoko. Bazo sentir mutu ayaka pamba te, mutu era yeseka yoki elokoti. Mais pour ani balobaka mbisi alandaka eskama ya echola. Mbisi alandaka eskama ya echola basanti ke na bomoko. Kombo eza ya koloba kombo pamba te, kombo na ya bomoko nonki. Na bomoko basa musana bango kitoko pour féliciter bango et mutu asa eloka bien. Bokele ba fololo. Yango vraiment. Parce que programme est en nini pour il fallait bima vendredi au bino bo télémi bo boy bobi par rapport à imika bo sepela qui nangote na éviter bo déjà place. Bon, non vraiment to confirmer le cambo ya place c'était ben ko ibima qui na nini na triomphal mais non vraiment to confirmer mais pour la date ils le 28 février ce qui vraiment to confirmer place c'était en tout cas to kobimisana encore wana te to bomba yango ti bakopesa biso esika moko ya bien pour na kolela dadi kitambala tapis rouge mais c'est bio nouveau né pour na kopesa ye honneur na ya suka tolingi vraiment to pesa ye honneur na ya suka to lele esika moko ya bien o ezake ba fani na ye biso bandeko na ye to lele na honneur yango vraiment eta ke pe ko conseil ni kopesa papa masumu eta ko za mwana ye déjà la président conseil ni loko ko pesa et pour makambo ne ezokende déjà bien te ezokende déjà mabe eta ke mwana conseil ni loko pesa bien balobi mwana mukia beta mbunda bakolo pe babinaka papa masumu président na ngai na osenga kaka na président masumu de Brindé omoni nami na mboka na biso RDC to utaki na président na biso Kasavu tout de l'autre zana Félix président Félix donc ce qui mboka ezo marché vraiment bien te balukaka ba changer pour beko DG bandako bimate ba chasa isai basala boy mais toza toujours na président Masumu ayi ba ko bongisa place défaut eza a bongisa po toza la toujours bien non ebse kaka ayi ba ko bongisa isika moniki défaut place bato bazo condamner mingi alinga a bongisa isika bato a condamner vraiment. Ya pekos babi ba kambango kalki nde bosali programme ndenge bosali ezokende mabe po ya Charlie Obala le 27 mais bino pe corps boté ko bima le 27 na ebité encore bima le 27 té corps bima le 28 oui le 28 oh ya ya Charlie ndonga zobala na ebima mbona te hein kama libalo ebité na ebia monte ozo invitation te non j'ai invitation te non d'aba kaboli non j'ai invitation te Dieu merci vous t'azui cameraman bon yo pena naza mutu ti tout à par rapport à la relation moi que bolinga on peut vous arana bien nango te naza mutu ba rési coûte ba rési bazazui échange te aza mutu ti ouais aza mutu pas wa au mérita mu et puis vous ba fan no ba ba bala vous en bana combien non ta alliance pour bili kam alliance ya ngana la alliance mais pourquoi les autres gars il faut la alliance non posant vrai les bala pour la alliance sur la alliance c'était non balité mais ko zanga épété nani moi c'est na luka mwasi oyo ayebili lo banzambe yo mono babenga ko nganga na ya makasi yo mono babenga nganga nanu balo ba mambe na ome bakuto na ngote nganga ona sela ngo na yoka bongo olinga basi na kisi makambo ebele bimaki déjà ko bon biso za ba artiste to za ba star balobaka o balingi baloba ngala ba minka baloba mabeno me bakuto na ngote na ozano na bana pour anite combien na bana belé te wa yo moko pena ba famille te to ta bande côté mais o ya pesa na bana ebele o nga na bokolaka o nga na katraka o baza sima nanga ase bene to bi bana groupe te to bi bana o ba uti pena ke na mu na mpanzi pena ya pekos na bana apena na bana na moi c'est combien mi balé mi ça tout moko ngala sana bana o abi kota ba faire théâtre Sasi dada Sasi Renate pas basé béré ba ngala bomba na kwani bato mokili balinga ko sali bimana dada o bimana Renate nana ni swata ngani Sarkozy bon na sali constat wana
soki na meki o jouer na mutu moko na bimate na bimisi ya fulani po soit jouer na afulami era o fulama ba comme le ba o mwasi na ye bon bon fulama on kana ba scène tout bazozong sarabino kaka kasi ba moni ke to jouer bien ba ozong c'était pour joueur wa zo betane ba le bien ba otiki na sélection non ba ozoe pas o mériter pose aussi non la vie la vie touche mais beaucoup moins toucher ah surtout touché depuis na banda théâtre ti le londe déjà na katana mais comme na katana raté baleki ba ya lelo ti omona pena leki moko aye na ye mbangwe mati wasko ti leki azo mata ngapi na Hollande boy mwende na zakana bango ngapi na Hollande boy suka ngoyo kana kangi leki ya eno kanga talika boy ngai kepo baleki ba bazala ba vitesse te ba ko simba eno kanga leki boy ya talika boy ngai bino bo banda ka pena c'est Hollande ba procédure bon na ebité pour mutu ya kenda ozwa kisi bakenda na batu ezala tantôt secret ya moko tantôt ya deux personnes bon ngana no mutu amemanga te ke ya peka to ke tikanga place boy bon mona confirmer ba kisi na bango ezate ye peko to mo cité na miso c'est que ça va faire na ba mona ki to ana peko spenda ba sentir te to ebike to na matana po bozo tourner so ba ina pasi mais yo wana comme na libumu ngali libumu ezoya ke libumu eba kokati ngana zo lia bien na zo mela bien mais libumu na ngezo mbi batezo na ka boy o senti koto ezo vimba non mais koto assez evimba raté vous comprenez ça n'a pas ah non na pe bona luka e mo libumu pe ezala moi boy et chez moi boy te mais koto ezo kota koto ezo bima ezala ni ha yebite toyeba ah lo wana sanga pasi sona zone koto ezo kota koto ezo mata ah en plus mulai mulai naula na mkona saka na tayo naula na mkona saka na tayo na ukola mkoni merci beaucoup wana zaki ya peko so même moi mabanga na batutu balingaka non na pesi mingi mote na mira kikanda yana ngana Allemagne na lingake makasi mingi na papa Luzombala na Allemagne bambote na pardon papa Luzombala na Espagne bambote belé na pesi mbote mingi na boli misangai makambo be na mutu à la prochaine tout bye merci beaucoup banandi to ya remi ko ka ndito sarabino tozaki na pekos boki nenga lobi boki ya pekos ndenge afingi na ete mais abimisi na ka ba vérité ndenge sengelaki merci beaucoup na ba rezi baza hein babi patron mo boye amelaka na bato amelani ka ba enekene badi bazoki ki motema pasi pozo melaka ba enekene ba momba bazoki ki motema pasi po baza melaka enekene mais bo comprendre ka keza ngo ndenge ya bato merci beaucoup na Ken Mosengo partenaire sire na États-Unis wana garçon mo abogar hein sombi Mercedes 2020 basé belete merci beaucoup na vie Ken Tenzolo câble na ben osuka na 2 personnes wana the king na ben on boit côté pour la mabe o ya kishasa wa okima na nga poza ni lokote bo s'abonner na Kovodo ouais ba s'abonner vraiment ebele na Kovodo parce que boyebi déjà Kovodo hein aza mutumoko hein ba film bien ba émission bien ya kitoko donc bo s'abonner vraiment bo s'abonner massivement bo za la décité vraiment na ba œuvre bien biso mo to za wana to simbi yango to simbi yango na bo s'abonner vraiment merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rezi baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma.
nyonso ba émission ya bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabimbindo, yo muto boya rabatitre à lokuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, ndeko, tata, moi si. Yo mto rotala nga yo lingara Barezi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino zéro bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoi. To fongole Léopold. Zéro bêtise TV. Zéro bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise zéro bêtise TV. Zéro ya chiffre T, zéro ya lettre. La surprise ya kafu, ya kafu, ya kafu. Barezi Baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino zéro bêtise de télévision. Tout le monde on a zéro bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako bakomara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise zéro bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien zéro bêtise TV ba maman ba maman zéro bêtise de télévision moi on a bino ba maman penanga na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na zéro bêtise de TV. Zéro bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à zéro bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à zéro bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos Barezi Baza. Confiance sur vos un exemple de télévision, vous pouvez s'en à zéro bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, ils ont bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro bêtise de TV. ZB Télévision, zéro bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont une bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un Barezi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo, pe kabosh, pe bongo et ça. Zéro bêtise de TV, to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à zéro bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a on a zéro bêtise de TV pour rater. Zéro bêtise de TV. Exemple de TV, zéro bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle, on a besoin de théâtre, musique, gag, film, il y a solo, ils ont bêtise, minutieux, ils ont bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi Barezi Baza. Exemple TV boti zéro bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube bêtise zéro bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. Bémission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout et bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo zéro bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir, Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème moyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o bata batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe
bomengo na oyo ozora to mwa moke oyo ozora kabola yango na bango alors to bando ke komemela ya bango parce que exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss. Il y a un taza penda touché na likamanga bi barezi. Pourquoi pas 100 francs on a pena zora to kabola on a banabiti ke orphelin to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso ozana elamba ozana carton o bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, qui a contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, tout le côté a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien adresse à Kitoko Yangoyo, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en toto elong la kabatash, sopili kozana tema ko ya bien ya propre, oiza produit na ya kosela. Oyo eza pona maboko pour la batash, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza oil el kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, vous continuez ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner Belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.